Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Ma bende sikoyo ya onza mazoboya aucun accompagné moko bazala batakisi ba proposer yo kota na kisi yo ndimi kokota na kisi nde siko zwami ma bende sikoyo bomo na José Nzita akomi musicien ya Koffi Olomide to komi masa ya Koffi wana nde boko jijengai kombe masa Koffi omoni te kokoma master ki camarade ya mabe ba camarade nyonso ba pasteur baza ba camarade ba païen baza ba camarade ba païen omoni na cadre ya influence Paul était l'ami des païens azao qui n'est pas ba païen pas comme païen te José Nzita ami des païens oui bien sûr yango nde mission à Yesu évangile nde yango tala batalanga évangile José Nzita ami des païens nde évangile yango la Bible dit aimez vos ennemis priez pour tous ceux qui vous maltraitent yango bino bokomaka le fait moto bazika olingi ozikisa batu mingi yango komobanga na bapaye parce que yo batu nyonso fo bazika non batu nyonso bazikisa bango te yo pe kote na bino yo poza noko te so baboki pe yezikisa banoko ya famille yo pozaka noko donc yo pe bazikisa yo frère na ngai tika hypocrisie ça c'est l'hypocrisie Dieu nous demande de faire seulement le péché abi tokima bapara noté mais tokima kaka lisumu abi fouiller le péché nzambe aza contre mutasaka lisumu mais nzambe a contre mutake vers bapayen te jamais na koyebisa bandeko batala ngai soko telemeli ngai soko sala na compagnie moko boy ekoyebi eta ya pasteur wana te eta ya prophète wana te to eta ya mokolo compagnie wana te bima ko sala pe sukuna te parce que o sa lisumu o lia mbongo occultisme o lia mbongo ya kindoki. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.